Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah, Décroche. décroche Sarah, décroche Sarah. Héritier Kiaba, t'es ma chérie au calais. Ah, le bnana yo pe ça va te n'ambote franchement. Je suis moi temps. Donc, na pesimbote na héritier Kiaba, monter ma chérie au bambote na place vous allez. Na pesimbote na Amelia Mweba, monter ma Orlando Domingos. Hein, le couple bambote na bino na pesimbote na oncle Oscar Leta hyper comptable na Mushinda bambote na yo bambote na maman Michelina Azuka maman Michelina Store boutique Michelina Store na Mushinda la sponsor bambote na yango wana bambote na vie na ngaki Roger Matondo pourquoi pas fiston bulldozer bambote na yango wana nalingi bino mingi makambo osala eza ebele yango naomona ya pe su na net te donc trop à faire nalingi bino trop nzambe azala na biso nzambe abatela biso bakala to te nazongela deja boulot nyonso correct ete nyonso ezala correct ete donc asepeli mingi namona bino kala yango na bilelo te bayanga donc bato bolinganga bafan na nga nga mpe nalinga bino bato bolinganga nga Sara Kibosara bato bolinganga nga Sara nga mpe nalinga bino mingi tozalazala wana mwa bamessage na bino esala bien neti boye déjà lundi prochain mamutu ezongi ya marche babi 100 jours à papa Fachi Beton yango nde kaka tosalela donc déjà c'est lundi mamutu ezongi ya marche baémission déjà bato tu bozala besoin sangana na poso yamba mutu boye na yambi sangana na poso loba boye na sale et nozala ingrate te ya ko saluer la personne de Papa Hervé Ferregola Otoya Yambo Chetani Gola. Donc un grand merci à toi grand frère, merci beaucoup. Merci na la base de Ferregola, na moni Lilimbui batutu penda ya jet set bayanga ya jet set donc bambote na bino et bafan pe ya Ferregola bambote na bino merci na soutien na bino pe c'est la famille en fait, c'est la famille et déjà sotali ba existo là na Papa Hervé c'est la famille c'est la famille et na olinga plus bo mesana nanga et puis bo traiter nga lokola journaliste indépendante. Je parle de personne nazolobela o nyonso atangami musicien ya mboka na biso kobana na Bébé Chana Bébé Chor Chocha tilikolo ya Nzambe nde bino boloba ya mokili nde toloba ya Nzambe bamisia Nzambe bamisia mokili nde toloba wana bino tout ba politicien ba mécène lokola ba vie nanga Willy Musheni koda mboka
ya Willy Mouchedi nkoda mboka donc ba mécène no wa ba ya Laurent Sokoko ba patron des patrons hein le rôle ba vie na nga pe moto ya Yambo Bokechu amoni pe vie na nga mokonzi wa Iza hein mokonzi wa Iza le peuple. Donc voilà bon misana nga et déjà lundi boulot et bandi mais nga sikoyo na linga plus binonde bopona te sara tona pour ça l'émission o yamba mutu boy tona pour ça l'émission le bela sur problème boy mais sauf que na beti c'était pena makasi que Sarato la journaliste attaque chronique atinandimi journaliste écoute ya moi grade donc Sarato la bna chronique indépendante. Je parle de tout le monde. Je collabore avec personne. Je travaille avec personne. Donc, non sa musala nanga, na olobela mutu nyonso. Ata moleki nzela, ata moteki mai, ata bato bacha couleur, ba peintre. Bango tout ba artiste. Donc, ni parti pris, ni pour ni contre au milieu du village. Donc c'est un peu ça. Na lobakala na ina posana pesa tama bambote na nga ba yangati. Na pia bangata bambote isa bango bien place bazali. Batu na nga penda, batu na nga. Jenny Beta l'industriel. Ma Jenny. Ma sia femme d'affaires. Femme d'affaires. Na pespe ba bisou na bébé Maël. Oto changa ba soyelo mobimbande na za. Na pespe ba bisou. Le président Charles Tamboué. Papa Charles Tamboué. Papa Charles Tamboué. Un grand merci et un grand merci à toute la famille Bouké. Un grand merci à toute la famille Tola aussi. Donc voilà, pas beaucoup de commentaires, pas trop à dire. Sarato Lazanae, Mamba Osala Ndeze Bele, Temple Nezati. On a le Nabakiti. Batika vide bo était fort sur la ba membre là donc ba fan nanga bato balinganga, ba fan nanga non préciser. So na déjà mta discrétion il y a makasi. Oui, bah mam nanga ya moi passe. Donc, so na epsiote yope okoe bate. Donc voilà, merci. À la prochaine émission. Et tout le monde au revoir. Héritier Kiaba, t'es ma chérie au calais. Ah, le nana yo pe sabat n'ambote franchement, il suit mon temps. Donc, na pesimbote na héritier Kiaba, monter ma chérie au bambote na place vous allez. Na pesimbote na Amelia Mweba, monter ma Orlando Domingos. Hein, le couple bambote na bino na pesimbote na oncle Oscar Leta hyper comptable na Mushinda bambote na yo bambote na maman Michelina Azuka maman Michelina Store boutique Michelina Store na Mushinda la sponsor bambote na yo yango wana bambote na vie na ngaki Roger Matondo pourquoi pas fiston bulldozer bambote na yango wana nalingi bino mingi mamba osala ezepele yango naomona pe sur na net te donc trop à faire nalingi bino trop nzambe azala na biso nzambe abatela biso
bakala to te na ozongela déjà boulot nyonso correct ete nyonso ezala correct ete. Donc asepeli mingi namona bino kala yaona bilelo te bayanga. Donc bato bolinganga bafan na nga nga pe na ninga bino bato bolinganga Sarah Kibosara bato bolinganga Sarah nga pe na ninga bino mingi tozalazala wana moi ba message na bino esala bien neti boye déjà lundi prochain mamutu ezongi ya marche babi 100 jours à papa Fachi Béton yango nde kaka tosalela. Donc déjà c'est lundi mamutu ezongi ya marche ba émission déjà bato tu bozala besoin sangana na poso yamba mutu boye na yambi sangana na poso loba boye na sali et nous allons ingratité ya ko saluer la personne de Papa Hervé Ferregola Otoya Yambo Chetani Gola. Donc un grand merci à toi grand frère, merci beaucoup. Merci na la base de Ferregola, na moni Lilimbui batutu penda ya jet set bayanga ya jet set. Donc bambote na bino et ba fan pe ya Ferregola bambote na bino, merci na soutien na bino pe. C'est la famille en fait, c'est la famille. Et déjà sotali ba existo là n'a pas pervé, c'est la famille. C'est la famille. Et na olinga plus bo mesana nanga et puis bo traiter nga lokola journaliste indépendante. Je parle de personne. Nazolo bela o nyonso atangami musicien mboka na biso kobana na bébé Chana, bébé Chor, Chocha, Tilikolo, ya Nzambe. Nde bino boloba ya mokili nde toloba ya Nzambe ba misia mokili nde toloba wana bino tout ba politicien ba mécène lokola ba vie na nga Willy Musheni koda mboka ya Willy Musheni koda mboka. Donc ba mécène lokola ba ya Laurent Sokoko ba patron des patrons lokola ba vie na nga pe moto ya Yambo Bokechu amoni pe vie na nga mokonzi wa Iza le peuple. Donc voilà bo misana nga et déjà lundi boulot bandi mais nga sikoyo na olinga plus binonde bopona te sara tona poso sa l'émission oyamba mutu boy tona poso sa l'émission lobela sur problème boy mais sauf que na beti c'était pena makasi que Sarah to la journaliste ata chronifo atinandimi journaliste écoute ya moi grade. Donc Sarah to la bna chronifo ati indépendante. Je parle de tout le monde. Je collabore avec personne, je travaille avec personne. Donc non sa musala nanga na lobela mutu nyonso ata moleki nzela ata moteki mai ata bato bacha couleur ba peintre bango tout ba artiste. Donc ni parti pris ni pour ni contre au milieu du village. Donc c'est un peu ça na loba kala na ina posana pesa tamo bambote nanga ba yangati na pia bango ata bambote isa bango bien place bazali batu nanga penda batu nanga Jenny Beta l'industriel ma Jenny ma c'est femme d'affaires la pespe ba bisou na bébé Maël oto changa ba soyelo mobimba nde naza na pese ba bisou le président Charles Tambwe
Papa Charles Tamboué. Papa Charles Tamboué. Un grand merci. Et un grand merci à toute la famille Bouké. Un grand merci à toute la famille Tola aussi. Donc voilà. Pas beaucoup de commentaires, pas trop à dire. Sarah Tola Zanae. Sarah Tola Zanae. Mamba osala ndeze belé temple ndezati. On a le on a bakiti. Batika vide bo était force sola na ba membre na donc ba fan nanga bato balinganga ba fan nanga na préciser. So yebo za fan nanga te olinganga te longwa a kotala vidéo nanga te kende. Kosala no pe commentaire te tami écoute ko ya kotala to kei. So yebi kozala fan nanga te c'est désabonner, c'est le moment. Bon bana de ya komi longwa, c'est le moment parce que tant on a sala chaîne nanga bino te batu bomatisi yango donc chaîne nanga ezalaka déjà so pe na rolo ba ke muta vimbiseli nga chaîne nanga muke ekoza ba fanatique fali pupa donc nga na problème na mutu te na compte à rendre na mutu te na faire face na mutu te na ronki na mutu te ni kaka bo comprendre que nga so linga no nga te a koyati pour vina nga dépendant na YouTube te parce que ba vrai YouTuber so ba tala YouTube